Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndeika Naeb Sarabino. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo Togolobela, toujours Ndenge Boyebi. 5 minutes, Ezali Masolo, il y a politique, il y a Mboka Nabiso, Oyo Ezali ko intéressé. Moutounio surtout azali partout dans le monde parce que ndenge balobaka soki occupé politique té politique mouto occupé yo politique na biso surtout ya mboka na biso ezopesa batu mutu pasi ezali politique moko il faut congolais nyo surtout alandela yango na bokebi nyo surtout tolanda distraction té 5 minutes ya lelo avant na banda déjà parce que lelo tokotalela makambo oyo Kanambe Kanachin à Koloba vendredi 22 pour rappel et puis pour information pour votre gouverne Boyebake vendredi donc le lotoza mercredi 20 vendredi 22 Kanambe Kanachin wana à Koloba na peuple congolais par les billets il y a 2 chambres donc Sénat na parlement donc eloko nga nazali komitu na soki Kanachin akoya koloba nini Kanambe wana zoba wana bakokomela ye nini atanga neti perroquet donc Kanambe déjà yo ozali périmé Sénat périmé parlement périmé sénateur tout baza périmé ba député nyoso tout baza périmé Kanambe yo moko oza périmé mutu moko azali na mandat ya solo azate. Donc si yo okei ozo kende liboso vendredi le 22 okende liboso abatu périmé yo périmé batu tout périmé po oyebisa ba congolais ni. Donc tozali na tina ya ba discours abu zoba na olobakate. Donc oyate le 22 lo banabiso que je vais respecter la constitution bonabo parce que ozo respecter eloko te parce que ce que respecter la constitution le lot le 20 juin 2018 mais le ozali na pouvoir te. Mbele au démissionnat aux alaratem mbele l'autre ça na président Moussous donc oye la biso kututé que oya oh je vais respecter la constitution boye je vais plus mais tozali nango na tinate ce que lingi le 22 wana vendredi oye olobi ke ngana za rwandais na nyoko libino mingi na lingi na zonga na Rwanda bozwa ngai déjà bo memanga na CPI wana nde to betelo maboko mais yebaka ke ba discours no omemela biso ya buzoba yo président périmé ba député périmé ba sénateur périmé tozali na yango na tinate peuple congolais azali na kanda ya kosakana te depuis kalakala wana olobaki te sikoyo obandoko lobate ozoloba siko poani po monike bemba bimi ba congolais bakomotele melango batu nyoso tout bakomotele ma ba pays nyoso tout ya monde komotele melayo yango wana okomi lelo oya koloba ndeni nazo répéter oza périmé ba sénateur périmé ba député périmé donc tozali na tina toyoka makambo oya kolobela biso te donc po botala déjà donc Kanambe azali ko banga donc batu na yeba na ye moko ayebi ke akomi na suka peto ko manquer été nazotiela bino ba image botala donc ministre ne oyo affaires étrangères oyo atikaki mutakala ne na miso batu azoka sonité na ba jet privé ya contribuable congolais azokende na Angola po bakende bayokaki bakesiko mbangu bakende koluba ba déclaration na bosali obokuta na président ya Angola wana eza ba déclaration officielle mais makambo biso to yebi na suka ba Angola azali mukonzi ya Sadek akotia masolo po Kanambe to tiayo masolo na dikosi pe na mbunchu ba déclaration na bosali wana bo lakisa biso na news tout ezali ba biloko oyo bo mesana ko lakisa na ba télévision na bino wana l'état o bo yiba bo triara ba eloko ni bo lakisa ba message wana bo lobi ke ko kendeki soki ministre na affaires étrangères wa lakisa mutakala na yewana là la cabane mikie na botel yi azo kende na avion privé oyo ya mboka na biso donc azo kende kuna déclaration wana ezali lokuta bino botala ndengi Kanamba komotinda batune piata mbangu baba ndo tambla so ba ika komona baba kemba paso ba ikomona baba kemba botala ba image bino botala ndengi zoba ya incompétent ya médiocre ministre des affaires étrangères kenegi Angola. Dans les airs ce lundi 18 juin, une rotation spéciale entre Luanda et Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonache Okitundu, accompagné du directeur général de la migration, François Beya, se dirige vers le palais présidentiel. De son homologue angolais, Manuel Domingos, Léonache Okitundu transmet au président de la République d'Angola, João Lourenço, le message
de son homologue dont il est porteur. Le président de la République d'Angola est en même temps le président de l'organe de la SADC, donc paix et sécurité, et il était tout à fait normal qu'on vienne lui donner l'information sur l'évolution de ce processus électoral. La qualité de président de l'organe politique, sécurité et défense de la SADC, le nouveau locataire au palais a pris acte des avancées du processus électoral congolais. Concernant ce que le chef de l'État considère comme mauvaise interprétation des propos et prises de position enregistrées au cours de sa récente tournée européenne qui, par coïncidence d'agenda, s'est effectuée concomitamment avec celle du président du Rwanda, João Lourenço a tordu le cou à une théorie du complot. Donc, la déclaration de Sali Ezali, Yango wana soloté. Ma solo ezali na kati yo kansi président Angola oyebsa makambo ya zala ngona motema oya zala ngona sadeka oyebsa binote parce que azana tina yebsa binote parce que yebike bozo nyoko la peuple congolais et puis président na bino bakaza président na Angola président na zamona kini azamona kini akola na matete yo kansi ndengi yo Rwandais bozo nyoko la ba congolais ya osepe nango ye akola kisayo yo bo makambo bokei ezana tina te ye moka yebi masolo nini akosala pona yo donc ngai na zongili parce que makambo on a lobaki na vidéo précédente na 5 minutes et les kaki ezali ki motu ya makasi bato ba benginga balobi bato bele bazaka na idée wana mais bakoka ko lobate peuple congolais donc to tika distraction peuple congolais to tika sentiment parce que bino moko bozo mona ke peuple congolais alingi opposant moko te azali na confiance na homme politique moko te Katumbi yete Félix yete Bemba yete Kamere Koutou dont Tinate hier Rwandais confirmé yete Fayulu yete donc peuple congolais to lingi ba politicien on a donc to zali na mutu moko te oyo to pesier confiance oso batie ba tout bandimi et puis bango na bango pe ba opposant wana ba kwa ko yoka na babike non to ti mutu boye biso tout to tie maboko bango nyoso tout balinga bango tout ba ko ba président mutu oyo akotiki la moninga zate so bazaki batu moko bazali organiser bango ba candidat unique na biso yo opposition yeyo to tchai maboko mais to moni yango te ba opposant na biso wana kala babandoko lobake o papa Tshisekedi azaki na esprit ya bato kala papa Tshisekedi ba logique na ye ya bato basala ba droit depuis époque coloniale donc papa Tshisekedi ye muto abandaki kolalisa ba opposant o bazalaki na so bango zo décision pona kanambe bien muto abandoko lalisa bango pongia ba bébé lelo papa Tshisekedi azalaka soute papa na biso akufa père son âme siko banda papa Tshisekedi akufa ye muto abandoko lalisa bino pongia ba bébé soit 10 ans siko bino ba opposant bosalani bino opposant bosani bokoma ko patana bino na bino boza même pas capable ya repona leader na bino moko siko papa Tshisekedi bondo kotele makambo pamba ya pamba siko papa Tshisekedi azate bosani lelo papa Ngwanda za wana pauvreté tu azati lelo apiklia kanambe aza lelo asenga pardon na lera Mobutu na ngwa ko sala makambo netu Mobutu te certes azali parfait asenga pardon azana expérience makasi grâce ya papa Ngwanda ke biso lelo toyeba nationalité ya kanambe ye mutabimisa masolo wana ya kombo wana kanambe ye asenga pardon aza mutu moko pe il faut akota rappeler na masolo parce que ye asenga pardon nani ngo changera te nani ngo changera te et puis nani ngo azana expérience ne de papa Ngwanda na makambo politique. Donc vraiment peuple congolais toyeba makambo tolinde totika sentiment makambo na zolo bango ezali makambo très sérieux et puis bato belé baza d'accord na ngai totika sentiment bo yo kango penza bo vandi bo kina bokebi tozo indépendance na 1960 tozo ba président Tisuko tozo nyanga na kato azoba sanguinaire rwandais Tisuko na mboka na biso ba côté mususu mayezate courant ezate bantu bazo kufa donc ozangi aspirine au pays na hôpital ozana mbongo te ba soigner te donc au vandi wana mama boti na maternité moi na komile msu tina ba 6 ans ba 7 ans abimi na maternité te omona donc zoba o ya maman Olive azui mbongo ya contribuable congolais aye nango abando bimisa bato mona ba pauvre maman donc ba pauvre malheureux ah maman Olive merci umela ezali parce que bazana pasi mais ezape mbongo na bito mboka nini e marchera ndengwana ngana epsaki bino dernièrement na précédente émission na ngana epsaki bino congolais toza capable te ya ko pona mutu a diriger biso et puis mutu wana tato ponier Congo wana ndenge za wana ezali à refaire donc avant bonga il faut contacter ba 30 ans boko sanate na banzela wana ba tongela bino ba aéroport wana ba osala bino ezali na tina te Congo eza à recommencer pour penser zonge comme neti pays penza ya solo il faut contacter ba 30 ans
urbanisme wana nyonso il faut biloko nyonso na ba buki ba sali ba biloko nyonso sika. Donc congolais oyo bien oyo akoya na président akozi la 30 ate bo moni bino ba preuve ndé tozali ba chibala bazali ba opposant ba komi atande ba komo yiba ba makila bazali ba opposant de soto tiel bino maloba ba bandoko ba tande ba komo yiba. Donc imaginez siko que o ba rochana yo kanisi akoya po bonsambon ya wana ngana pesa ki proposition na réfléchissa qui bien na bi Congo toko ma sous-titel toko on dirait moni mutu ozo sala oza bienté bati yo sous kiratel parce que ozo ko futa ndaku na ozo ko futa ba facture te au lieu ba bengana yo za l'espèce na ndaku au mona bati yo sous kiratel ceux qui mbongo na eleki et ken organisme moko ba futeli yo loyer ba futeli ba facture ba tikelo ka mbongo oyo ko lia ezalaka passe mais ezali ezo sauver bato ezani de biso Congo toza capable te ya ko se diriger. Donc toko ma sous-titel le vraiment to exemple toko biso comme État moko américain. Vous vous rendez compte, État moko américain, donc la frontière na biso neto déjà ba Rwanda wana sous perméable comme imperméable donc ba Rwanda na ba osaka na biso sous-té donc to comme na puissance moko osaka te to lega ku Afrique du Sud. Donc to comme si ko imaginer que de Congolais comme na passeport américain. Yo kansi banane ba ovanda sous na ba poto. Toko zonga biso nyoso tout donc to comme wana imaginer que ba hamburger 8 arasiko ba hamburger ba américain ba liaka et comme na king. Barobongsi la biso banzela babongsi la biso social mutu nyoso tu akomolia ataza chômeur azolia mangoya nana ngwa roboya bino pena neti ba Guadeloupe wana ba Guadeloupe na ba Martinique bango kansi bango ba mona on est France ba mona on est France te ba mona keza mboka na bango zani pe biso lelo sauf to comme na biso état moko américain donc kin na biso na to komona on ka kin mais siko bazo gérer les biso bazu ba minéré na biso siko eko profiter na peuple congolais parce que ndeng toza na ba minéré na to ça na ngoni to yebi ngote et que na pas kanambe na ba rwandais donc to komi siko yo peuple américain congolais ne soit comme na passeport américain donc congolais aza sous te kaya poto avandi oya ovandi ozongi na mboka neti biso awa biso toza na Paris biso toza na Paris donc oko kende côté musu mais ozonga na mboka na mais congolais soka bimi azonga te parce que pas c'est nani to kanisa bien lelo to komi penza ke ba citoyen américain donc ba biso représentant moko wana aza dirigé na ba américain talaka ka mboka neti biso wana ndenge ba wela bantika bazana ba kana sike kaka ba kokoti atala ndenge siko ba français ba wela imaginez que biso richesse toza nango ba ko welela biso to komi lelo neti donc état moko ya ba américain donc toza la plus puissant na Afrique, Afrique du Sud, on a beaucoup de hôtels mais la bisoté. Au lieu que tous les sali pas moko na liboso, après tous sali 3 pas na sima. Donc tous na rompo tous tourner, pas tous tourner na biso kaka. Donc tozwa ma solo penza to donc de balobara donc le taureau par les cornes. Tozwa penza décision parce que ngai nazomona na ngate na vandi na boule, nazomona na ngai te oyo congolais oyo akoya. Déjà tozo kokopona ku tout que oyo akoya ko remplacer les biso kanambe wana donc to bomaye to boake soko yapi azalité bon siko toko yoka na kutu ndenge ni au congolais wana oya penza a 30 ans pas bon samboka na biso to boule penza bien to boule bien yo kanisi biso ou bien ba congolais baza libanda baza na ba nationalité belge ba nationalité française baza na ba nationalité hollandaise yo kanisi bango ba se sentara ke bazali na ba nationalité ya bamboka wana mais non azaka congolais bien on do bomona ke siko zo mona ke ba tebele baza na ba nationalité bomo atende ba bundela rambo pour dire que ba nationalité wana ezaka ba papier à pamba donc congolais to boule bien donc nga penza na zo tikata chaque émission na zo zong c'est la bisongo lelo pe to komi ba citoyen américain bozo mo ande ke to profiter penza donc mboka na biso ba kotongela biso ngo bien bo to route ba train ba biloko to bien tozo lia bien tozo vanda bien donc ba minéré na biso ezo profiter na peuple na biso pour sikoyo eloko mo to profitera na ngote et puis toza capable te ya ko se diriger toza même pas capable ya ko luka muto yo a remplacer Kanambe donc Katumbi y était Félix Tshisekedi y était Mbemba Jean-Pierre Mbemba y était ba misuku do to tanga kombote siko to lingi nini do to yebelo to lingite to tika ko yoka soni to tika ko bombe o biso ba congolais to zali na eloko te mboka na biso wana ezali à refaire do po penze zonga na ndengi mboka ezalaka il faut compter ba 30 ans mutuni nango yo sala biso to komi na biso donc sous-titel ya ba américain imaginez que congolais tout azu penza passeport ba américain donc congolais linga voyage do rabimi na ye azozonga ne biso tout bokomona ba tout a mikili ba congolais ba kosila tokozonga toyoka soni te wana penza ngana zotika yango te nazozongela yango à chaque fois congolais tozokoka te donc il faut batia biso sous-titel
batie biso représentant moko kuna azali dirigé par ba américain biso to komi na ba passeport américain to komi na ba nationalité américaine ba frontière na biso na hormone kutu jeté hormone kanambe na kutu jeté avant kutu ba longolé donc ba américain ba otinda penza donc missile moko ekendo lokote penza na parler de la nation picolier ke memie tisoki wapi donc ndenge ba longolé wana donc hormone donc eza sous jeté donc to parce que biso tozali ko s'embrouiller donc nazo la sabino faut bomona ke kanambe komi monument ya ilongino bo moni ndengi bazi ti yango pine donc imaginez que loko ya libende était passé déjà étranger sanguinaire et puis mandat na yese esilaki On a signé. Fortement, il est au municipio pour les combats. Então, rapaz, o mal. Puxa! Boa banda. Ah, ele meeting ele na poeira. É, ele com bali. Vai vir com ele com tá soco. Alô. Na bomba cabelo. Não apale oi. Na zoia. Ah, bora não. Força, eu espero a força. Kabila est tombé. Botala ministre ce qui a nationale. Madame, je le dis, et que l'opinion me retienne. Si elle va me condamner, qu'elle me condamne. Mais que celui qui sait réellement faire l'objectivité du discernement me comprenne. Et le président de la République, et les députés nationaux, nous n'irons pas aux élections pour la 3e fois, en laissant les députés provinciaux et les sénateurs en place. S'il faut que ce pays disparaisse, nous irons faire les élections au ciel. Ceux qui ont fini leur mandat, mais c'est grave, hein? Ceux qui ont fini leur mandat doivent partir avant nous. Législative nationale. Madame, je le dis, et que l'opinion me retienne. Si elle va me condamner, qu'elle me condamne. Mais que celui qui sait réellement faire l'objectivité du discernement me comprenne. Et le président de la République, et les députés nationaux, nous n'irons pas aux élections pour la 3e fois, en laissant les députés provinciaux et les sénateurs en place. S'il faut que ce pays disparaisse, nous irons faire les élections au ciel. Ceux qui ont fini leur mandat, mais c'est grave, hein? Ceux qui ont fini leur mandat doivent partir avant nous. Bino moko bomoni ke peuple congolais kanambe kabila mutu azo banga ya zasute et puis ye moko pa yebi ke akomi na suka
nazo répété sous vendredi le 22 yo kanambe oyo le belabisoni yo za président périmé ba député périmé Ngoloba, so Ngoloba, kende na stade de martyr, au lobela directement na peuple congolais, aux autres nous vendent depuis yo que nous vendons devant ba député périmé, ba sénateur périmé pour le belabisoni. Oyo loba que je vais respecter la constitution. Tout ça na besoin ngote to kolanda yo vendredi kututé to tala makamyo yo loba. Yaka ko loba ke naza Rwandais, na vanda na mboka na bino boye, na bebisi mboka na bino ndenge na obima boye na kenga mo na CPI. Wana tondimio mais ma solo na buzoba wana dotoza na ngotina te. Donc avant aussi cette émission nazana deux communiqués à kopesa boyebi que samedi 30 juin awa na Paris toza na marche munene ezali ko sala. Donc Olivier Chimangologie oyo akoya donc artiste munene oyo ayembelaka mboka na biso ye akozala wana donc babin akoya pe wana pour expliquer marche oyo ekozala le 30 juin à Paris Château Rouge République. Donc wana pe kaka boyebake le même jour le 30 juin marche mususu ekozala pe na Bruxelles bato baza na Bruxelles bazali bato pe baza na Paris bazali mais na tiki bino bota déjà spot publicitaire oyo bande annonce émission na ngai oyo na koyamba samedi oyo Olivier Chimangologie. Le samedi 23 juin 2018, Olivier Chimanga, la Chimangologie, sera en concert hommage à Papa Wemba et soutien aux orphelins de la République centrafricaine. C'est la raison pour laquelle il sera mon invité dans Rendez-vous avec le Patriote de ce samedi 23 juin 2018 de 14h à 16h. Salut la famille, c'est Olivier Chimangologie. C'est pour vous confirmer ma présence à l'émission de Grand Prêtre César Ngadi ce samedi 23. Donc venez nombreux, soyez connectés. Ceux qui ont des questions à poser, n'hésitez pas, je serai là, je vais répondre à toutes les questions. Voilà, Chimangologie. Olivier Chimangologie à Kozala, invité Nangaï samedi 23 juin de 14h à 16h pour présenter Bisso Single Naye Yasika pour Bana Oyo Bakufi na Kasai Peto Kosolola Masolo Naye ya carrière Naye. Et puis, Boye Bake, Olivier Chimanga Azali, artiste musicien engagé, pour profiter pour Tolobela, musicien congolais collabo. Donc, Bozangate, Bozala, connecté sur MNG Radio 99.7 FM, Botuna, Mituna Nabino, Olivier Chimanga, Ako. Répondre Bino na Mituna Nabino, Nyosotu sans en esquiver aucune. Ouais. En tout cas, c'est Olivier Chimangologie, l'artiste du peuple. D'ailleurs, on a signalé Bino, fanatique Chimangologie, qui est le 23 au samedi, en direct, une émission, il y a un grand prêtre César Ngadi Boya, vous posez la question, vous avez besoin sur ma carrière, sur mon engagement, dans ma projet futur, dans ma futur projet. Donc, je serai là et puis, on va faire découvrir Bino single SOS Kasai. Rendez-vous pris pour le samedi 23 juin de 14h à 16h sur la MNG Radio 99.7 FM. Binomoko, Bouiti Golanda, sport et émission, donc, bon intervenaka. Donc, peuple congolais, émission, na salé on pona bino. Parce que l'émission, tout ça, la ming internet, ceux qui n'aient pas qui, n'a pas question qu'on paie ça. Mais, na commis qu'on remarque, ba congolais balingaka ceux qui bati vidéo na YouTube après ba komi ko finga ba komi ko loba mais boye bake émission wana ezali téléphone ouvert bato bazon dimango balingi démocratie téléphone ouvert au koki ko benga donc ceux qui invités à zone leka nga na poser ba question mais bino moko pe beaucoup intervenir donc boye monaki na spot na bande annonce numéro zalaki wana na rappeler bino sous ces numéros il y a fixe donc partout dans le monde et comment on fait le donc bo bengi na 01 64 38 54 68 bo bengi bo poser ba question na invité na bino donc neti Olivier Chimanga wazala samedi oyo batu misusu ba comprendre que ndenge nini Olivier atumbaki drapeau mboka na biso ye mo pazana ako expliquer bino pe bokoki ko benga donc
Denka Tolobaka, na 5 minutes avec César Ngadi, nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires, comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc, je suis arrivé à la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. J'aurai le grand plaisir de retrouver les friands de cette émission dans 48 heures pour un nouveau numéro de ce 5 minutes avec César Ngadi. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Nengi kakanaza koloba na 2018 otoko manke kanambe te akozwa solo na di kosube na mbunchu kanambe akokufa. À très bientôt. Bonjour les amis, bonjour à tout le monde, c'est bien moi, Dani Bukombe, ton ami journaliste Sankissi. Voilà, retrouvez-moi samedi à midi sur 99.7 Radio MNJ. Votre mission à cœur ouvert. Grâce Mbissi, elle sera mon invité le samedi 23 à midi sur 99.7 Radio MNJ. Bonjour tout le monde, bonjour, c'est Grâce Mbissi, la sexy, la star de Ankoro. N'oubliez pas, il y a un seul rendez-vous samedi. Je serai reçue par Yemo Kobalami, Dani Tsunami, la femme du patron. Je passe à la radio à 12h. Soyez branchés, soyez connectés parce que je vais dire que la vérité. Et puis je vais vous chanter encore. Et voilà les amis, j'aurai vraiment le plaisir de recevoir Grâce Mbissi comme chanteuse. À quoi il s'agit de Koro. Qualité! Il y a un bankoro, pas bien Koro, ils ont qui ça mi balé bien, bah mi balé on va pas de problème. Alors tout pour développer un mot. Restez branchés, connectés sur 99.7 Radio MNJ. Sur ma page Facebook, Dani Bukombe Tsunami Riche. Votre rendez-vous des samedis avec moi-même, journaliste Sankissi, journaliste en Zambie. Votre rendez-vous des samedis à midi avec moi-même, Dani Bukombe, journaliste sans fétiche. On est ensemble. Merci. Samedi à 12h, soyez scotchés avec votre star, Grâce Mbissi la sexy. La tante Valérie, la tentation. Avec Sepela TV, besoin que tu aies ma banyongo exaté. Pour pas nabiso nyongo ezalaté, ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Comme tu sais maman, comme tu sais papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va na andako, Europabilinga, c'est Sepela TV. Bonjour, ma vraie Joe. Ma vraie chérie, au Bolanda, Laetitia na Facebook, Laetitia na bino Laetitia bombi en moi trop, Laetitia la bien kabola na bino ba fan ba au Bolanda na Laetitia na kati ya Facebook, on a obenga na bi Laetitia Dani Bukombe na kati ya Kleboa na vie na imoko César Ngadi, vie César omoni mwana yeye ko défendre Kayemba, tara na Kayemba ba vraiment mi baza. Mais na kati ya média ba vrai chéri ba ate na Kayemba yango na yo défendre Kayemba leti na kati ya Kleboa original kitokos bo landela nga kuna bye.